Tongo Liziba TV, Tongo Liziba TV. Pour plus d'actualité, abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Nous ne pouvons pas Belleville pour retraiter au pays, peut-être que pour nous pas porte. Ngai naza 7e bagarre. Un nazala ka hypocrite. Bien. Pour la lingate. Ngaso na problème na muntu te, makambu ya muntu wana na muntu wana mususu etala ngate. Raison pour laquelle nazaki na problème na été mam sabemnga na kenda na jouer na salle musana na eti lelo na continuer sala ngo. Na uti d'ailleurs que si ça filme mo kuna. Mais loko bino bolibo changala mam si na problème na makasi. So bo moninga kuna ezala ki mam si mutema munene no reconnaissance no bino mo bo bimakasi. Kuna loko bino boyebi ke ngala mam si wana problème. Toujours boyo speaking ali kambo na ngala mam si bo sana tozana ngo. Les jours ngana otemisa makona ngana kina SB. Eli kolobate que ceux qui fanatiques à lobby commentaire moko ma bé pour na yo faut les canatives pour répondre et non. On est sur l'accepter aux artistes. On est sur l'accepter aux artistes. Oh. Mais je te dis vrai, un vrai star. Elle aussi, t'es mon meilleur. Je t'aime beaucoup, en tout cas. Merci d'être là pour moi. Malgré que parfois tu me prends la tête, je dois le dire. Ronel, il est capricieux. Oh my God. Ronel, il est très capricieux. Non, 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 non. Maman, balobi protéger le koyayo. Te mettez ma batute. Non, non, c'est vérité. À étaler. À étaler mon balinae parce qu'il y a des artistes et pas artistes. Faut protéger le koyayo. Ceux qui vraiment bazana bolingo, ceux qui barobala na kaïjo, à protéger mon bal. Mitema ya batuto ebiti ozomona so zaki ngai tanga na sara témoignage nanga mais na ebité ne seke otamso ngo kufa vraiment ngo piquer ba crise ngai so hôtel ba commentaire batu mususu au moins batu mususu ba fongola nga ba compte mabe commentaire bêta après ba nga ke nga na starter nga na star c'est un bagarre ce qui a vraiment porté parole ya Belleville aki nango na guerre te aki nango normal aki nango bien en tant qu'un intellectuel en tant que moutamaïl en tant que maman parce que Belleville c'est notre petite sœur c'est notre sœur tout protéger YP quelque part mais ce que là on a le baka qui non tout ce qu'on a guerre entre Sila na Belleville là on a zo ka passer yangwana guerre entre Belleville et Sila tout ce qu'on a guerre oyo po bozo mona ngo bozo mona ngo tala ye koko oyo ngana lingi te ke non Sila na Belleville ba koma na niveau ya kufundana eloko na lingi te ah bon na eloko na olinga te pour ali ma peut kende romo bon na li ma mninga zo kende le bozo kende mabe ce n'est pas bien semblant et Sili ozo mona semblant et semblant ngo bango basala ki basembla tant que artiste mais si ko biso ka neto bimisi basembla na bango wana na télévision si comme officiel puis na boyer sembler moi que ce n'est pas bien mais ce qui toujours que na musala ngo ka poto sala ba guerre que oyo na oyo ba yokani tete ka to so na boye pona makambo oyo na bomba yo na zo ba ke non toujours lingana ka par amour te pona nini ta yo fa na mutu wana comme ko luka bo créer problème na mutu poto ngo longwa ta mutu na ko luka bimisa likambo ale bo bimisa ni ba makambo to pesa ba matière te to pesa matière na télévision ozo monde pona ngana retrouver on va bêter ce ka longwe parce que pour mutu akofa éternellement te bon ce qui est pas le big non na ça la chaîne télévision na ngai o ça big y pas ça la groupe na ye ozo monde donc et si ga moko te to vanda ga éternellement te et dans la musicien et dans l'artiste comédien to lo mwaka to ça na biso ko ba ingrat est-ce que pour yoga une fois déjà ta matoyi qui a FBT SARL, Agence internationale de transfert d'argent et frais de colis. Nanda makama mbongo sala ngo awa. Na mona keza ka lobi na yo tuno sa nini. O eza chance de transfert. Ni na piembo onyeso de. Nanda agence ya transfert na nzela. Nous sommes à Kinshasa. Sur avenue Victoire, numéro A40, dans la commune de Kialamou, non loin de la maison communale. Retrouvez-nous aussi partout dans toute autre commune de la ville-province de Kinshasa. Bana okatanga, pe bipai na bipai, yasika eye. Lelo neke tozala baboye. Agence na bino ya sur FBT et commune adresse ya sur. À Lubumbashi, sur l'avenue Chef Katanga, numéro 5 au centre-ville. Au Lualaba, dans la ville de Ko.
Bonjour, bonsoir, Wandego Nyonso, Balinga Kaché, Nabiso, Congo, Lisiba TV, vous aurez toujours branché scotché. Il y a causé la émission Nabiso, tu vas à travers l'appel et puis les commentaires, vous avez vraiment ébélé. Il y a la Nabiso, surtout dans l'émission Nabiso Mozino, vraiment, tu as en profondeur, il y a les Kambou, tout le tout, c'est que les gens disent tout, dans la émission, à travers l'invité dans Alilo, Nayambi Lissousou, c'est un bagarre, vous avez coulé vraiment les gars, il y a un souci, Makamboisa, photo bien, raïto sur la casa, toujours les bienvenus, Panaya, Yamabiso, toujours dans mon thème, avant Maloba. J'ai d'abord un grand merci à mon équipe technique, toujours fort moulin. Il y a aussi Pisabilo, Namanda Kouana Moni, Benjamin Konda, Nassima Caméra, pourquoi pas caméraman star, Jonathan Dario, R9 Silva, Nassima Caméra, vous êtes vraiment ébélé. Merci à l'équipe Chupana, Mobile, la PM, Mobile, Boya problème. Azara toujours moté, Mamouni n'est pas envoyé débat. Merci, Nabino Nyonso, Bamama, Papa Bolinga, toujours, on a eu un travail appel, Wana Moni, Weston, Nakata France, Wana Mobile, Mandefa Pembe, Weston Lema. Merci parce que Mamouni Stosola, que ça bien, pourquoi pas na Néné Lelo, Nakata France, merci na Gilis le maire, na Firla, nous on a émission, TV Moro Batebele, merci na Merveille Cap Capulo, Nakata Kasavu Buana, merci na Bino Sobolinga Radego les Mino, Ande Konabino, Nene Seki Bino Nazana, Nakata Plateau, c'est qu'un bagarre sur la paix, parce que mauvaise nouvelle peut couler quand on va comédien, toujours peut-être Papa Nabiso, na Komboya, Caporal Moromba, ou vraiment c'est ça, Biso la Taming Ming Batéini, de une nouvelle qui a couffé na 4 à Lelo, Torbet Pé les solo, ya Maman Nzita, jusqu'à là où nous sommes nous, parce que nous sommes bazoé batté, maman Nzita bazo qui pas monter, pourquoi? Torbet Pé ma sur la actualité, boye ba qui on peut na rattacher na Biso, actualité ça vraiment belé, surtout la vie à comédien na Biso Priska, au wapi vraiment choqué, quand il y a Babako, parce qu'il y a vraiment direct na bango, Torbet Pé les solaires reporte parole. Est-ce que c'est normal ou soit ils ont normal avec cette bagarre? Bonjour et bienvenue. Hey, bonjour, merci Diego. Mes condoléances. Merci. Vraiment, il s'agit pas si encore grand ou vraiment ça l'époque na bango. D'abord, comment ce qui nous veut Papa Nabiso Caporal? Oui, merci pour la parole. Tant on a qui nouvelle il y a Papa Caporal Murumba, vraiment en tout cas. Au moins, il y a tout ce qu'on il y a tout comment on trouve normal. Écoute, ça va parce que à sa cola qui nae, à sa colinae, à Koufi, paix à son âme. Mais ce qu'on a le bakar biso bateau tout tika la kande zarande likambo. Au moins, il y a qu'on ça déjà qui non qui star né à Tambousa qui en bien, puis à contenir toujours que Tambousa m'a bien. Donc voilà, paix à son âme. Les botanae, bananae, famille n'est mobile, vraiment en tout cas. Bon, le papa n'a bien na Kimia n'engin tous les là qui papa quoi dit donc voilà Kimia est là toujours parce que Caporal Mulumba a se peut les sabater belé donc na époque wana donc bon le temps wana jouer na bango wana et c'est peut ça peut ba konze belé c'est peut ça ba te belé ti le wana le ça bango ba RTNC au tel wana ba blo na mama kala bazo le ça bango preuve ne que donc ba l'artiste meurt jamais donc bazala ka on vit mais blo na mama ba no tala maka toujours donc voilà le la Koufi donc tout kunde ka bien à respect nous sommes en honneur donc voilà mais le c'est la passe na bato mususu qui tout le monde be mission ça là qui ça fait des années déjà une année ou 9 mois comme ça à nous la lisungi tout le monde peut cher raconter pas les cas de mission mais apparemment on dirait qui pété tout le monde qui ont et pas tcheko après tout le monde on le voit comme une loi répétitive c'est quoi les problèmes na ngam na bino ba comédien na ngam na biso ba comédien et le ko esengaka na ibakate sur les alaganini mais toutefois bandeko na ba comédien tamusu ba yeba kité ke Caporal Mulumba belaki pour ça on est tinga na yeba kité naza surprise ya komona tant président Juppé Massamba na pesi ba mote belé biskazali tant a publié on a katia to kanisa ndé nazaki surprise donc na yeba kité ndé na bengi na bi président oh abelaki abi oui abelaki tout ça bon to yeba kité na tanga na yebité donc c'est bandeko na ngapé musu ba yeba kité donc voilà ou bien ba yeba ki mais na limité pour ce qui est de donc c'est que Kosenga aide nae ezaki nango donc en coulisses quoi ezaki na boyete na population te donc voilà mais na mon commentaire ya fan mort boype abi mais na ba comédien ba baza ba patron baza ba la patrona mais comment ba ko aider même ba papa na bango te ba sa musa ki tour même si ba zubo zuto bon ba zulelo et le ko et ça la kabongo ezaki mutu faut qu'on s'habitue na mutu koza na mutu de temps en temps papa na biso Caporal tout ça là qui ne sous na santé na biso bazo comprendre biso tout ça là qui na ili sous na ba santé yango moyen to ba évolution ya santé na ezala kité ya ba makambu na ezala kité mais ko aider mutu na lobaka ngo mutu mususu ko aider azana mbongo a aider yo kapo ba mona ki azana mbongo mutu mususu azana makoki mais azomona ke non ah
so na zui mbongo na ngana pesa na sungaye mbongo wana akodondwa nango akoreni nango mutu mususu azana bolingo mazangi makoki po a aider azobaki anzambe soki nazalaki nango na ngana sunga muto mais makoki nde mutu ezangaki donc voilà ba tenir biso rigueur te elingi koloba te non ba théâtre musu bazaka na mbongo mais balinga kosunga baninga tete ezaka obligatoire te mutu foka kaya kosunga yo soki mutu na moni ke motema na tout disami ke na sunga mutu na yo sungi so motema tout disami talanga na lobaka ngo soko moni eza okendaka sika moko boye obetaki kokokokoko oyo sengi lisungi basungi yo te ko s'emmerder nango te ko komisa ngo problème te parce que tamusu nzambe nde mutu alingaki te ke non ozwa mbongo wana ou bien mbongo wana e servir yo ozomona tamusu mbongo wana ngeza tamusu angaka somba yo oyebite beta musu mbongo wana ngeza la blocage na yo oyebite parce qu'il y a beaucoup de gens monaka mutu na kabelinga $20,000 mutu na kabelinga $15,000 kabelinga $1,000 mais tamusa sombi yo ko somba ebi ke non dans 2 ou 3 ans na kozana na besoin na yo okende ko servir nga quelque part ya on a senga na bato tous la vision de loin pas de près ozomona so moni ke loko boyo sali boye et si maté loko boye si maté comment tu me semana ngote ubi tu mabelongo na se osengi nzambe pourquoi to senga nzambe ko tchelike na muteme tchelike na nzambe oyebiska nzambe wana nzambe toucher motema ya batu oyo nazo osenga lisungi nazo zo comprendre ngai très bien netinga na zana bana hôpital tisiko na ba bimite mais na koleka na na télévision te pona ba bona boy non parce que wana ezali ki mendicité ozomona mais na zana batu oyo na betela ki koko na ebisi bango par exemple mon boss mon patron son éminence c'est maître Kazi Terry Kokenda Foster quand je lui ai dit OK maman en fait ne t'inquiète pas nyonso wana ozala résolu voilà na vandis ko na zwi kimia tant na bengi camarade na ngai Rita Bosiki na Japon na bengi na mobile na Rita Bosiki o mo ke na bengi ba oya ngai akati on a bige non bato ba ko sala nga intervention rapidement mais ça ba bete ko benga ba collègue no ba comédien oui eza mabete ko benga mais tokendaka nanu na ba oya yo nanu okena na ba oya yo bike non ba oyo ba privé na yo quoi ozomona netinga na zana grande sœur nanga soutenir nga de temps en temps maman Esther Touba de la vie c'est ma grande sœur propre très bien ozomona azape mosali na nzambe ozomona azana église na la vie nzambe azo continuer toujours au sala kati na ye pas au sala pas continuer au sala toujours so na zana ba problème na ngai na kimaka na mbango epa na ye na bise ya tel problème bona zana ngo o mona bike te tokelo sam mais ayebi ke na sambela ba prophète qu'on est Paul Dominique mais na minute otala ke leki nanga azana problème songolo pakala ozomona akomemanga na l'église na ye bisika sambelaka to sana ba prière titi esili ba prière peut-être to sala ba prière modake yo ba yo che mutu loboko te ba yo che mutu loboko te ozati ba ke prière ozo bonde la pote nzambe asala donc voilà to tcha kaka te to lo blaka te ba théâtre na bazana mbongo balingo sungana te to tika pe ko tala ba poche bato ya baninga très bien donc voilà merci c'était un bagarre pour éclaircir pour ceux qui otalika continue otala poche moninga obano ko sumuka kaka obano ko sumuka parce que isa mbongo na ye na ndenga problème na bato pona ndenga azoli mbongo na yo yebite na ndenga kenele makamune yo yebite e comme kaka bango bazana mbongo balingo sunga bato te oh non obenga kiete oyebisa kiete on a yebisa qui est bien boloko la salité vanda kimia un peu c'est tout tourner page okoleka na télévision te ba on lobaka non na benga kingani au moins biso blo musutu zaka na le passo mo leki na télévision o lobelo ko moko boye au moins ta muso eleze moninga ta muso moninga boye mais quand j'ai commencé ya ko vendre de temps en temps na basal na nzambe ya liloba ya prophète Konde Paul Dominique ozomona na zo vendre toujours na basal na nzambe belé ba papa ba pasteur John na Londres na zo vendre na bango na solo na bango ba pasteur Manene Pedro Manene na mwasne mama Sylvie Manene na France tant on so na bango de temps en temps bazo lendisa bazo laksa mutu ndenge nini oyo okoleka liboso baninga pona koteya baninga voilà boyeza été l'autre eza lokola to teya baninga ozomona poto tshaka na biso sport na mutu te eliki na nzambe très bien oyo so bone bi nzambe na lola na tikinde ko o eza lokola okepanga ngati obinganga na tche mobali nanga oyo na kisi poalinganga makasi oui nzambe pa lingaka ndengo wana nzambe lingaka po nzambe ndezanga na banganga nzambe lingaka pe oyena mutu na obi nzambe na tche mobali nanga na kisi pa na yo au moins il y a beaucoup de gens qui ont raté. Oyena mobali ne pas nzambe, oyena mwasi na pas nzambe, nzambe fiancé nanga oyo amona mobali mususu te.
na kosa ote mona otamla bo mosi mo otamla ba barate amona bibeli musu biloloka bipenzi lokola ba makaku pona nini mobile na esa ba déclaration ça il a kuna Vraiment. Ça mon mobile na été azanga kimia. Oui. Ça mon mobile na azu kimia. Oui. Tout est possible à celui qui croit. Amen. Très bien. Merci beaucoup. Voilà, merci, c'était un bagarre pour un éclaircissement vraiment personnel, papa Nabiso Caporal, vraiment. À cette époque, on a aimé, il y a un groupe à tout Kanissa, on somme nous, na maman Nabiso et à Koro, maman Nzita. Oui, pendant ma cambu ya Koro, maman Nzita, bazo continue toujours Kolande Lango. Maman Nzita, azamu doit RTNC. Et là, on est basé là, papa qui. RTNC. Ah bah non les gars bon bah RTNC engagé peut-être là je ne sais pas mais azam de RTNC pas on les gars RTNC très bien na habité ça on travaille kuna mais na habité bon batakala ba RTNC non donc voilà na habité ndenge nini RTNC zo na makambo na bango pe gouvernement na habité zo na lango ndenge nini donc voilà na tunu pe ma papa président Massamba te ndenge nini donc au moins que nous avons mis placé dans le makambo bateau. Très bien. Au moins de moyens tout na donc on a c'est la carte ba pesa biso kaka quand on dit que non corps que ma boy sengeli voilà. Donc ça na bani on est comme mulimu na suivi mulimu na contrôle ozo contrôler baninga pour faire quoi pour nanine parce que yo tout ça la musala wana parce qu'il y a des gens au bana la mamba matanga mamba bibembe wana moi je ne suis pas là pour la makambo surtout mais tu dis que maman dit ta lokola kufi to kundeka toujours na honneur parce que aza vérité ba mamé belé to ari so mo sa mukira ba yo de nabi open maman dit ta penza ozo mo il a le mamé wasu Catherine tika message na kata ya Congo de génération à génération so mo nga mo sa matata open wasu Catherine ozo mo donc voilà il y a le la 7e bagarre ta le la kei pona kokenda kaka na tiki pe kombo na na simba mo sino so munene ba mo benka 7e bagarre lourd très bien ozo mo donc voilà il faut que tika ba print mutu zo so za sans empreinte un artiste a d'autres aujourd ndenge nini tike loko na yo soko tike loko na vraiment kwanza ma pas est-ce le lope ba leki ba oya pe est-ce que au moins na pe ba kotika ba principe le rabino oui ba kotika c'est notre travail na bango vraiment ba kotika parce qu'il y a beaucoup de filles ba travailler bien ba kotika ba print na bango donc voilà ba kotika ba print directement est passé na toute la question vraiment parce que ça la une na carte internet na habité oyebi leki na o Michou au hasard mingi pas DDTV à Dinana collègue nangai nayo Michou bo evitara mingi ko benga bat baleki ba ya na kati ba réseaux sociaux parce que nous sommes des artistes tant yambi collègue mususu opesi lo ba yemo konda bimisa na oneke leki nangai be ya na ngai collègue ne teva boy ko le gars c'est un bagage za grand c'est ne tout ça maman na été au moins que ça non na wanga nité ki na zasu ya na yeso ki ni té na lobi boy très bien to evitaka babiloko wana tango yambi star na télévision bi artiste bi vedette tango yambi le man est normal neko na yo collègue na yo esilit collègue wana yende mutako yebake azali leki to azaya un peu c'est tout to comme ça on ba ranking te ba polémique te ngana tongo na so wana mama top atindeli nga ba lien na so la na yo wana to bete masolo leki na nga ya motema boni wato na biso mais na tikala jamais ko benga yaya na tu comprendre très bien mais na pesa ke ba respect na ina ba valeur na ye na bi que c'est ma grande sœur mais le col a toza ba artiste na benga ya top te pe simbati alors comme tu musa na télévision ba ya 7e baga et simbati ouais ça ko benga ya Ranson ya jiben pianette benga na kombo na ngo yebela kinga po tango na banole kana tango na le kana TV ba chaka ya 7e te ba chaka 7e baga très bien benga nga bongo za manquer nga respecter soko lingo pesa nga des valeurs na ngai ono tchenga maman esili neto benga loko ba mama epela netinga epela na benga mama epela na star kombo etikala po etikala mena na boy nga na boy na tikala jamais ko benga mama epela na benga toujours epela na normal c'est comme c'est Georgine na benga jamais ya Georgine na benga ke Georgine mais na zana bisika o na chaka ye na bi kaza ya na nga ya za mukolo na nga mena na ba respect be la pesa kaye agangela nga pe atomokeli nga me muto ko bazati. Vous comprenez donc voilà. Merci tout le monde. Voilà, merci parce que tu as arrangé. Mais je suis comme on a les noms de Toby Marmara Prince. Mais polémique, mon les le commis l'internet, bah jour il Kamouya, Golongo ya Michou et pas de TV aye na SB ou ya si la bisalou.
batusu balobi a trahi dinana batusu balobi a longwe parce que bachele peut-être parqué batusu balobi a sali bongo parce que aibi ki dinana na sila bayoka na rati yango ki ka kuna directement armo jouer pièce ozo de mikolo blocage. Babilo musu to comprendre raté et le quoi guerre était tout ça na guerre et le oyo eko bongisama donc na 4 na biso moko to lingo bimisa on ka libanda ça le ko la moi cité moi sinanda ko moi sina mobile baswani moi ça le bila mobile ke non na mona ki yo na mona ki message mon na téléphone moi so musa komelio est-ce que lingo bagabo ya mobile no wana yebisa ngai okoboya mobile na yo te po bakangyo na message ya mobile mususu allez-y comprendre nous sommes des adultes to abana mikete. S'il y a un problème, tu es en famille. Au Kangin de Konon à Likambo, au Kangin un message de Loko Boye, tu es colomboate. Ce que c'est un gars qui est divorcé. Vous savez, le divorce, n'a pas moka calme, n'a pas moka kimia, et bon ta polémique, et bon ta problème, t'es. Aux hommes. Wanande bolingo malamu ezalaka entre bande. Mais ce qui toujours que na musala ngaka rapport ça la guerre. Que oyo na oyo bayokani tete gato swana boy pona makambo oyo na bomba yona zo bageno toujours lingana ka par amour te pona nini ta oyo fa na mutu wana comme ko luka bo créer problème na mutu pota ngolongwa ta mutu na ko luka bimisa likambo ale bo bimisa ba makambo to pesa ba matière te to pesa matière na télévision ozo monde pona ngana retrouver on va bête ce ka longwe parce que pour mutu akofa éternellement te bon ce qui est pas le big non na ça la chaîne télévision na ngai o ça big y pas ça la groupe na ye ozo mona donc et si ga moko te ko vanda ga éternellement te et dans la musicien et dans l'artiste comédien to lo mwaka to ça na biso ko ba ingrat est-ce que yoka une fois déjà ta matoyi qui na bengi était qu'ingrat donc to décevra kaka ka ba patron na biso na décevra monderi na longo na sala kilo ya Congo atkala ka jamais ko boya ngai na les gars la télévision te pona finga e non na les gars la TV te pona finga sobe non. C'est quelque part peut pas décevoir dinana et ça n'est normal elle ko la fali a longo pas JB pas Kofi Olomide n'est-ce que comprendre très bien fali JB Kofi a royo ka choc mais a obligé fali ka arrêter fali tika la na nini éternellement non mais fali le ko la monnaie que après qui Kofi choc makas alors binini mise en disponibilité n'est-ce que comprendre pour amoni que na ko tika papa na passe makas na le babo de façon que et que ti OK na tina ninga kenda na pe libéra ozo mon a garder ba bonne relation voilà tu baka ninga kaka ko vivre kaka to mona nyonso ba nos anongo facile pour battre monsieur bazolo bakie na biso yo kango déjà une fois dinana na sila ke bayoka na te pona mama tournage dinana na sila wana éviter mais ba fa na ndela ba vie na bango te de mona ebezate malheureusement la vie n'a pas entendu. Non, la vie, non, soyez sérieux. Au Colande de la vie à Moutou, sur base de quoi? Ce que l'ingin samba pas mola, au tika Colande de la vie à Moninga. Au Lingo de Moninga, Moninga, au Tamana Moutou, Moninga, au Sala film, Moninga, à Comiboy, Moninga, bon, ça va bénir yoté. Tant moi, ça va finir, tout ce qui va encore, ça va finir. Mais aux internet, tout Hollande là, non, tout là. T'es en efficacité. Tant moi, on va bimisa on internet, net ngana Hollande la té. Désolé, c'est un bagarre Hollande la té. Na la pour la linga Hollande la té parce que la linga a toujours béni. Mais ba la yo pe. Hollande la pe ayo. Pourquoi pas pour Hollande ba? Oh Hollande la ko yanga nzamba zo lokumu. Na ndenge ya malamu. Mais soso na la vie ya moninga na ndenge ya mabe, wana ndé mabe. Eh écoute ça liboya, non, là ce n'est pas bien. Donc voilà. Ngai vraiment trop ba vie ya batna kota raté pe na lande la raté. Na lande la raté. So ngola de la vie na ngai réseaux sociaux lande la na yo. Mais vie privée na ngai trop na linga mta lande la té. On a mangano to yo kanate. Donc voilà. Mais septième aux amis placés pour éclaircir lui sur affaire oyo. Batu bazolo lelo so un comédien neti ba neti lu ba chaîne na bino bongo. So neti so batiment bo travailler na bango. Après petit fimo pas travailler bien bokanga manaï. Pourquoi ba mo traiter que bomi qui lesbienne? Là je ne sais pas. Wana da selon ndenge bato bazotela bango nde ba vivaka. Ozomona. Mutu mususu bakoza na ki intimité na bango makasi. Par exemple quand nazonga ka pa epela. Tala neti tozala kanga na epela. Mutu mususu bakova na ba kantili biso mabe. Balobi balobono mabe bakutuna yango te. Ozomona. Donc voilà lo na baka yango wana. To tika ko kantela bato mabe po moni mutu na obakanga makasi seke bazabo. Soki bazabongo nzamba zo lokumu. Mais eloko nyo surtout ebandaka na 0 pe comme na 10. Malembe mutu tanga comprendre que non vie on na osala ngoza mabe. Aosani. Akotika. Bongo soko eza bongo pété.
au moins que bon on repenser quand mabe pour na ba donc c'est que ba basi ba na otambola société to mo otambola basi mbali non pour mibali musupa olingate moi cinéma otambola kana ba mibali a rojela moi c'était makanti mabe ozo moni fatambola na moninga ne moi donc to longola na ba makanti mabe na mitu so moni mutu azana moninga ne moi ba kanga ma mingi bobe bazo bim ensemble be bazo tambola partout ensemble et lui ko baté ba komi basi moi c'est mbali non côté on a vraiment ba misusu bazo ba collègue ba comédien ta ba ya mabona émission peut-être Michou peut alongoli pas dinana parce que à mon dinana comme makasi na Sarah Masiala vu que Sarah dinana sombe Sarah Masiala mutuka asombe pe Michou mutuka moi le roi moi jalousie moi comme kota wana vi na bango wanga mwana kota moizate ouais mais moi au moins que ça vi na bango collègue c'était un bagarre comédien tazo ba bongo pe na tes collègue comédien yemo sko yebi le pourquoi le bibongo ngana quoi ko remplacer collègue wana te po yelo la lobi bongo ngape c'était un bagarre na lo babongo non. Là vraiment en tout cas na habité le babongo peut-être analyse na koloba yango te na analyse na osala place oté parce que ça vie na bango ça vie privée na bango donc na kota yango na muzindo te pona bana kolande na yeba que non pourquoi somelek o mutuka pourquoi somelek o mutuka non on a vraiment en tout cas je suis vraiment désolé. Voilà. Un mot désolé wana. Voilà mesdames et messieurs fidèles internautes. Pourquoi na lingara mo wana te désolé sorry. Oh, I'm sorry. I'm sorry, Ninde. Mais c'est ça que c'est l'anglais, désolé. Mais oui. Quand na linga ngote. Désolé, I'm sorry, na linga ngote. Mais quand même. Parce que ça nga sko kanda. Na comme le message, tu as lu autant de message nanga. Après, ozo bien nga banga ke no. Neni ni mikolebele bozo komelanga te. Ngabi mais autant ki message nanga iti. Mais tu m'as pas répondu. Oh, I'm sorry. Alors, est-ce que ça a kanda? Oh, désolé, je suis vraiment désolé. Mais tu es désolé. Mais ozo bien un peu banga na komela raote. Vraiment. Ya on a nga mo wana te. So batne ba ba te place ne ko employé na ya ko utiliser en trop. Ben voilà. Ozo lo bango bi pesa ko employé en ngote. Pesa ko cha I'm sorry wana oyebite. Pesa ko cha désolé na français wana oyebi en ngote. Voilà, na kati ya mozindo to ba tout au c'est que les gens disent tout ba yango ba que surtout ils la permise ya reposer. C'est un bagarre toujours stambola na bisuka toujours qui na bisuka parce que ba question ça vraiment belé ah photo solo on a yo parce que le ba tellement bien. N'habiter le lot est-ce que tant ou bana carrière tin le lot comme boé. Est-ce que par exemple peut ba que na porte-parole il y a grand moro boto ya collègue mo boto ya leki moro boé. Na théâtre kaka. Na théâtre kaka. Nga nazala porte-parole ya Koffi Olomide. Tant nazali na kati ya théâtre. Oui, bande na théâtre ba yebi nazala porte-parole. Na banda ki ko na banda ko lobela pe makamba Koffi. Nde na ko longwa wana na komi porte-parole na privé. Donc okine na zuba CD na chaîne na ki na tiki et na zuba ba CD na ko pas président na Montfleury na ki ko tika na la chaîne de télévision, donc voilà. La comédienne. Qui s'est joué à porte-parole, non? Elle aussi a joué à la comédie, non? À ça, la théâtre, non? Cause à la porte-parole, ils ont problème. Mais cause à la porte-parole, oh, yo prend la table sous que les ébaningans des amabés. Ah bon? Mais un porte-parole a eu bakelo connu au yako ikoloba, surtout devant public. Pour la table sous offing sa patron en hauteur ou patron en hauteur, donc voilà. Va me soucier à propos na bon pays fin ça va patron. Si on est na comme porte-parole pour ozunga ba mo na porte-parole. Nana mta comme porte-parole à moninga théâtre. Voilà tout la nana image oyo mabuka si ya Jonathan Dar. Oui, na lundi émission wana pesa na mbote pas vient ngai. Vieux o asoyara bien na petite sœur na propre Douglas Kalimenda. Na Paris, na pesa bambote belé Kalimenda Douglas, na pesa bambote belé puisque allez un vrai karaté sportif moko donc oyo aibo solo là na ndeko na 7e bagarre et là on a le bapo na camarade nangai ma copine chérie que j'aime beaucoup que j'aime bien Bijou la reine Kilimanjaro na lundi émission de lobby on est à avinaye Bijou lobby selon yé à lobby selon yé Nengi Bijou le belinga na ko contredire était ba ne bijouté cause la porte-parole ya Belvité non parce que elle a dit na nengi ya moneli que non il faut à la porte-parole pardon il y a Belvie donc côté wana na tenir liberté mais oh ils a télévision ceux qui mutu oh bi ko travailler pour naé
Attends que ma soeur Nalingaka Eming Yaebi, tout ça, très bien, trop bien de voir même. À Kou Philippe, maman Naye, donc toujours les Larawana n'a limité, na 13e mérite, toujours qui Nakawana, Bijou la reine, parce que Kore Bima samedi, na cinquantenaire. Mes condoléances, ma soeur chérie. Donc, et là, on a le barak qui non, ceux qui a vraiment porté parole, il y a belle vie, à qui on a guerre. À qui est normal, à qui est bien, en tant qu'un intellectuel, en tant que Moutamaïl, en tant que maman. Parce que Belleville, c'est notre petite sœur, c'est notre sœur, tout protéger IEP, quelque part. Pour moi, tout pardon, à protéger IEP, pas bien sûr. Donc, il y a protéger ce que le patron est bien. Pour ma bé moko ma bé komate, ma lobata mususi ma bé ekomate. Donc tam sus koto yo batu ya abakuka, abata abakuka ya sila bisalu na pesi bangombo te belé parce bazali. Non? Là je ne sais pas. Nandimi pete koko les bango parce que Bijou la reine a le bel patron naïe. Aux hommes a le bel patron naïe. Mais Bijou peut travailler à la SB. Wana na yebite yo mtu informer ngai. A travailler pe moi quelques filles mais puis mais que nane souté. Akena souté. OK. Koto na moni famille Libota, na osenga bango na no merci famille Libota ndenge ba yambinga bien. Nathalie ba commentaire na bango na film o na tout ça là ya Belleville Candy, ya Belleville TV. Donc voilà, merci na famille Libota ndenge bo yambinga, bo za na bino de cité vraiment en tout cas merci beaucoup. Bon. Mais au moins ne peut comme pas Belleville pour retraiter peut-être avion pour comme pas porte. Ngai naza 7e bagarre. Un nazala ka hypocrite. Naibisa ko yango. Naza hypocrite. Nazali ndeko ya Belleville, ndeko ya Sila, ndeko ya Dinana, ndeko ya Mama Top, ndeko ya Ibakata ba couleur, ndeko ya mutu nyonso. O asali saka misala na ye. Donc 7e bagarre aza na ranki na mutu te ke nona sa eloko moko boye po leze moi leki nanga moi si o nani Christelle Kassanda et les étaient parce que elle aussi a ça raba film a beng sarangai ma fille chérie je t'aime beaucoup aux hommes donc biso batu oyo bango bazo zwa biso to nous sala pa na bango poto ki no sala bango musala poto la bango misala o biso to salaka to bibisala bango ba fruit o ya biso ya bien donc ceux qui to commis na makambo keno to manda ko sala bo ande ko zala mabe donc fallait lo na ba yango wana donc ngai naza naître donc naza naître pendant tout ça merci na famille Libota po na ba commentaire na bango de salinga bien makasi vraiment aux naître mais comme on ne konayo ndi ba propos de lobby bien sûr aussi de toto Yolanda mais retour yé mabe to ba commentaire belé na émission na biso na mingi bazolo baké na grandeur ya Bijou la reine na moni na Bijou la reine bani carrière les bossou belle vie même si belle vie mais là ça n'engage que lui-même yemoka bi le pourquoi a commis si belle vie na yemoka yebi elle vous a bien dit que non aza est sûr le temps où tu es sûr donc a yebi le pourquoi Jérémie alobai que aza l'aide du maître moi que ba voice mingi balobi bongo ba ko analyser. En tout cas moi je ne suis pas là pour na kolobela makamu na bango na niveau izo kendele wana donc voilà naza ndenge zo kendele ndenge zo bakira ba message ba komi boy na boy donc non ngai en tout cas pardon nazo ki hôtel émission R Maramoi Salamaki mais naza posta le bon liloba sur commentaire il y a Maramoi même si ça fait une semaine passée au bateau mingi pour ça ici ben monsieur Belé il y a bateau bien en Kara il y a au Belleville avec ici là na kata vie mortuelle wana directement dans Belleville qui vanda to Bijou la reine à Belelier la patronne est assise mais la reine a auto le bango a porté parole na non à Belelier patronne na mais ce que là on a le bakar qui non tout ce guerre entre Sila na Belleville là on a zo passer yango guerre entre Belleville et Sila tout tika kocha guerre oyo po bozo mona ngo tala yekuna azana na ba Abakuk koto azana famille Libota boko mona ka batu na ba famille Libota Abakuk no baliko bunda ba bitumba kuna makambo ekomi na ba niveau mususu tozo lo bango ka poto za boye poto za boye tozo mona ngo ke no wana ezana ngo tamusu ba base wana tamusu za ngo nini non
tolobaki yango makambo nani ya ba epela na banani ba miso uti poto ba yo kangisa bato komona babilo musu tozomona ngo tozolo telo ba parasentiment te tant tozolo ba makambo te ba lelo ni tozolo ba ya malamu tozui ya mabe to tiki ngo pembeni ozomo lelo esko bata poto ba ye to kangisa kingani to kangisa kingani poto ba kangisa ba lelo pe okuna ba profiter bien lokola ba ye ngapena ke no kangisa pe bango to tika biloko oyo ngana lingi te ke no sila na belle vie ba koma na niveau ya kufundana eloko na lingi te ah bon na eloko na olinga te pour aller un peu kende bon bon na li ma mninga zo kende le bozo kende mabe ce n'est pas bien semblant et sili ozomon semblant et sili semblant ngo bango basala ki basemblant tant que artiste mais siko biso ka neto bimisi basemblant na bango wana na télévision si comme officiel puis na boyer semblant mon que ce n'est pas bien mais moi te bango ba fan na bango ba pesi ba fan na bango pe o bango balikaki poto mona be monsieur salama ki ba leki na ngai to monaka jibena wera awa je m'excuse jibena wera awa ezalaki jiba robeta fikini wera robeta fikini bazo sala bongo pona nini pona fanatique na bango mais jibena wera bazalaka toujours bien batkala jamais kozala mabete na kosa yote même si ba porte parole na bango baleki na télévision ba lobby mais jibena wera bazalaka toujours bien na biso loko moko omoni suki oyo wera beta na ona fikini bakangaka suki maboko ya zigzag zigzag jibe bakangaki ya mike bachiba mike na kati na ya mike bakanga bango mibale esik na mutu moko na ville ezaka un certain dimanche ngana zo ebisa yo ngana zo ebisa yo ezaka na ville côté à babenga nini côté nini côté intercontinental wana salon de coiffure moko ezalaki wana kala na ebite so ezalaka ti lelo jibe aye mutakangaki jibe suki mutakangaki wera suki pour vous dire que babane ko sala ba guerre na bango mais ebane sur aussi mbateke non ba mona bango ensemble très bien mais jibe abane ko sala c'est là bana wera ba anniversaire ouais ranson abanek pe ko kipe bana jibe ko ça mon anniversaire nous les fanatiques to bana ko yeba yangote alors to me mamakamou lokolo ba vrai star to me mamakamou te lokolo ba to ba star ba bandi sika ba bandi lelo non et on est ça bien mais côté ba comédien musuna ka parce que koto est passé to moni tendresse libinga koto to moni bijou la reine bokabwane koti bon na ya on a lobi bango mo ba yebi eloko nini oyo bango bazo sala n'importe quoi de comprendre ngai ba ebe eloko nini oyo bango bazo sala parce que bango ne bavanda kana bango n'importe quoi comprendre ngai très bien tendresse avanda kana sila ayebi sila belle nani ma copine bijou la reine Kilimanjaro avanda kana na belle vie ayebi belle vie ozomon et là lokola ngai pe na yebi leki na ngai n'importe quoi comprendre très bien donc voilà. Voilà, merci vraiment pour l'éclaircissement. Wana les kamwana vraiment sali vraiment mambé mingi vraiment. Merci na bino sobola na biso partout dans les mondes. Là tu m'as essayé matoke na biso na suka mais avoir des questions au botindenga na tout na vraiment c'était bagarre. To côté vraiment les kamona biso oh vraiment ça les kamo ça parmi na benga kiopé pour to sola ngo. Diego to sola. Oigo oyaminga na plateau na yo otuninga même pas boni santé boni musala na yo na no ekene ndenge nini. Bando yambaki ngo yaminga na makambo abatu. Donc ngana leka pona ba mama ba solo. C'est te fa bana ngana yango na ya mamna ngape makamno otuninga te kiloko ngo na ngazo volo ndenge nini ngamo nanu santé na ngata ndenge tapo so moni ngaboy otuninga mama parti na ngai te otuninga makamba bato na ba oyamba bona plateau otuninga mama ma 7e baga je ne pense pas parce que bo banga otuninga mama makambo na ngai to bangande mais oui bo banga otuninga mama ma 7e baga mais ya bango bozo oyamba nga ponga na répondre oui nazo répondre pour vous dire que nazala ka saranki na mutu ozomona mais moi yamba pe bato wana pe botuninga mama ma 7e baga mais yo salelo monisi yo sali live mon te pour répondre bato mais tout le monde presque à sali live à répondre babakouk que babakouk ba finga ye alembi on en a marre ça veut dire ça bato mo déjà ba lembi babakouk ya mo impeto ya mena profiter pe na tuna question wana aux an expérience na kati ya théâtre lelo nazaka na souci ka moko ponde ko nga eyenga o ya théâtre eyenga sidikelinga makasi eyenga obinenga na lingela kayo nakolo ba mabe jamais pour na yo nako sala émission moka mabe te ota muso ko léser yo non donc na lekina on a réseaux sociaux pour na ebisaye na leka ki awa peka pa Diego tala émission on a leka ki pa Diego la na on a ibandeli tina suka
otala soki c'était bagarre lobaki mabe pona yo pona makambo itali Jérémy. Merci beaucoup. Tunanga mutuna na makambo yo daki par rapport il y a expérience aux anons lelo na théâtre ozala ba fan ba finga yo ozala ba fan ba kumisa ba beta pe est-ce les locaux ça la live au répondre ba fan na yo o ba commentaire ma bipo na yo na sala ki émission mo bona yo boy makambo ya nani ya Diana. Il y avait des fans au baloba qui ban selon na bango ndenge singela baloba na les gars qui na télévision te pona manquer bango respect parce que ba ça ba fanatique na biso vous comprendre et li ko lobate que ceux qui fanatique à lobby commentaire moko ma be pona yo faut les canapé pour répondre et non on est sur l'accepter aux artistes mais je te dis vrai un vrai star comme moi c'est un bagarre nga c'est un bagarre na Zaboui na bali ko leka télévision o ya TV à Kinshasa na YouTube te ngana mikumisa nga moko na mikumisa nga moko ba fanatique betanga ba fanatique na beta bango te fanatique bena bona fanatique betinga na rôle nga na jouaki rôle o nga na éduquer population na éduquer masse mais fanatique ye betinga et fuka misinga makolo oyo mais oui je te dis vrai ah bon na victoire wana ba to bazaka na ba victoire wana ba yebi histoire 7e bagarre na bandi ko foma na tima boko likolo bo ba série wana so zaki ba film ba téléphone oyo ko zo ba nini ba YouTube oyo mais na ebité ngeza ndenge nini na fuka mi pe boeti na zo lela pe na zo lela na ko jouer sous bongote la police est zwinga wana ya kala mo zwinga wana ekena ngai ba bengi mundu erina esobe ba ye ba zwinga esoba za envie poso na bi mundu eri sa kufi esoba za na bomoyi boko yamba ko betela bino ta musa ba mona mwaso wana abetama vraiment abetama mais na zolega pe population pe tele misinga boloba pardon ne film na sala ki ta musu pona beteki mundweri ta musu pona beteki ya métro ozo comprendre place na l'axa musala na ngana bike non c'est normal les fanatiques ko le kalobi ba n'importe quoi sérieux mais yo comme maman te ko lenga ko les engaite ngato finginga yo les engaite ezaka ngana otela kanga 7e bagarre bon on se connaît pas toi et moi. Soki yebana ki là c'est autre chose. Au fininga tele mabe, tala makolo, tala soki nini, sala makolo mike, tala mutu munene tokine. Moi je n'ai rien à voir. Mais ça na mutu akrakangwa le lango fort. Soka moni ngo tazangi kimia. Na beta katolo parce que nzamba za na le lenga sala 7e bagarre. Asalanga facilité, asalanga faiblesse, asalanga moisi. Très bien. Alors, tant yo le ko finga ngai, moi je n'ai rien à voir avec toi, je te connais même pas. Même si tu n'as pas de combo na yo, nga natangaka. Lobi na butina bani ko tanga ba message oyo ba otala na film ya nen. Ezana moko kaka lobaki mabesi nga moko kaka. Mais ezali film. Mais pour na comprendre que non, pour na ya moni yango que non, eza réalité. Na trouvons normal. Na ko le gâter na télévision awa na ba no manquer respect non. Non, parce que to sala ngo pour na bango. Pour bango ne batala ngo bango nde yonde muto zo commenter loko moninga na motema malamu ko commenter moninga te loko na motema mabe kaka po finga mutu po bati musu ba mo sa ba faux compte o lega bo po finga kaka mutu wana kaka po o leze mutu wana kaka yango na bati musu batanga na bango ba message te batanga na bango ba commentaire te pour éviter tout ça pour bati bon tanga commentaire bo ego initier même les gars même na ba émission mais tellement que nga maîtresse jonki nga to fingi on a émission ya manga na ko leka nga na setité mais il fallait pas presque ça direct na ba kuku bon Olobi il fallait pas presque ça direct na ba kuku bon kem kolo azo ma colonel nga ko tourner na SB mko ba fan wana ba l'accès problème ya na sila ya le baki ne bongo moi je ne savais pas nga le pona nga hier Priska na le pona yote moi je ne savais pas que ozol bango pona Priska nga le pona ngai yemo ka yebi pourquoi le bongo aibi le pourquoi mais fanatique bakena ne bongo ti fan bakena ne bongo ti pour fan on aime da sali ozala pour oyeba na fanatique wana et l'autre bosana très bien pour oyeba na pour batala pour bango ne batalo ne ba yebi yoti de so batala ki to lungo oyeba na te côté wana to kina na bango pe bongo ti mabe même si tu as des problèmes avec les abakouk yeba ndenge na osoana ba les abakouk vous comprenez yeba ndenge na osoana bango po yope tamusu ozana ba tamusu na kata abakouk wana balinga ko ata longo pasila me balinga yo ya Priska
eza na bato mosusu balingaka yo ntango soki olobi na bango ndenge wana neti nga ata longwe me na bana olinge kaka ozomona ata nde akepa nani yakepa ite ok bakolingo kaka fanatique ene bongo fanatique orépondaka ye te ke mabe boye na boye na boye alobelo mabe yo olobiki akumisaka nzambe esi nango ogani nango match mpo na nga vraiment tuka na mitosima na epo lelo so nde akebongo soki ozalaki ngai ntango nasalaka témoignage na nga me nayebi te niseke otambuso ngo okufa olingo pike bacrise ngai so otali bacommentaire ya bato mosusu omoi bato mosusu bafongolanga bacompte mabe bacommentaire beta après balangaki nga na star te nga na star c'est un bagarre na betaka tolo na otala vraiment bacommentaire otala 20 000 commentaires 20 millions de commentaires bano bota commentaire bloqué muna ba osenga yo okota soki na nini pour continuer otala ba commentaire na yo commentaire c'est bloqué là yo mais commentaire est bloqué ba commentaire est bloqué place exacte il y a commentaire place exacte juste au bac commentaire te on a ça AVC on ça AVC mais nga elobela nga rien formidable elobela nga rien na toujours na jali ko jala kaka bandi marayo on a ça na nga envie bandi marayo na ça na nga envie ole ikuno commission c'était baga o bo jouer te moi je m'en fous o c'était baga o bo la boy moi je m'en fous rien à voir avec toi et ça c'est nga baga nzambe merci pour te ozang sa bande kunanga o ba sa ba film ozang sa bango kimia ba benga nga na sa musala voilà tolongolaka qui motema mabe qui jalousie likundu ça ne paye pas tant moni mondeko oyo azana problème bona le ba nzambe vraiment tout kapambola mutu oyo grâce à mutu oyo nde mutu osu bona nga nazolo bana ndenga mabeti très bien nazolo kana ba réseaux sociaux na yebisa yo ba commentaire wana net oyo na film belle vie na so vérité na flataka te parce que c'est ma petite sœur attention na flatter talikanga moko mais na flataka te na so vérité na film ne oyo na sali oyo o senti que ba commentaire moko e pesa mutu plaisir. C'était bac son notane memi mabe bona boy osomon natangi ba message na bi oui natalami na so comprendre ngai natalami na film donc voilà baki c'est quelque chose merci nzamba pambola ndoko nyonso babenga biso na ba film vraiment nzamba pambola bino ndenge bozanisa ndenge bozwa biso na ba film na bino vraiment en tout cas nzamba pambola bino. Voilà, avant de me Congo ini na mon pays yo pe to mo siti na biso na émission déjà. Toko zo ma expérience parce que ça mutumo vraiment expérimenté na théâtre. Elle c'est le lot comédien moko boto mutumo bo CP Sarayo ni si posa posa pe bimanae okolo bon pe na TVP ok non o li ngate pe mingi. Nini? Bandela mutumo ni ça CP Sarayo. Vous appelez la pause peut-être vous appelez en couple. Okolo bon pe na TVP boy directement. Non, muto CP Saranga. Na ko garder on a monté mananga comme secret nanga po ya ibisinga na nteka linganga na ko garder on comme secret loba soki olingaka ye bosibo lingani ye moka pesi yo aval ya ko lega na télévision ko loba ke no loba na n'importe quoi sur ngai po mona ke nazara ozayo mo za bambanda te là c'est autre chose mais soki na leki kaka par sentiment ka bonga mo c'est un bagarre na leki na lebi ke na chalet nani ba comme ça solo na on va Omar Kabongo. Neti par exemple na Omar Kabongo makasi. Na linga ki pinza. Ah bon? Na linga Omar Kabongo makasi. Sikoyo. Na ko leka na télévision te. Na ko lobango ke na linga ka. Na mona lobango sikoyo. Mais na ko leka na télévision te ba ke na linga Omar Kabongo makasi. Ozomona. Po eza secret nanga. Et quand ba porte? Et quand ba porte. Les deux fanatiques mo boita mususu ataki na besoin. Ata mo ko la mono bozana na Omar Kabongo. Bo sur la normale. Alors penser directement ma bé pour na bino mibale. Mais ce qu'on a dans ma casse dans le vrai sens, pas dans le mauvais sens. Très bien. Il y a qui moi c'est dans mobilité tété. Nga baguna nga nga mbala mwindu. Ya za pembe. Bon, na ken on peut comprendre tété. Très bien, c'est bien. Et voilà. Donc voilà, nga guna nga za mwindu. Pembe té. Ozo monde. Sikoyo. Tant mbala tamsa nga mona babi. C'était bagane nga za wana. Ndena mwina Omar boy, alinga ko Omar ayi barate. Ozo comprendre ngai. Donc so lingi mutu bon manga za comme secret na yo. Très bien. Et ça na mtalo bibongo ou bien olobino kaka. David ke bachi la bisongo pe wata la bisongo comédien na biso Luna. Luna oya mwana nga. Mwana nga ko ba makambo. Un intellectuel
Elle se respecte beaucoup. TVza Radio T. Tolanda Botozon tout juste après. Voilà, TVza Radio T, 7e, tout le monde, Luna Wana, Azaki vraiment à cœur ouvert, Koloba Kalinga, Ronel Kosi Makas. Oui, namoni, bon, Asali Sentiment Nae, Asali Sentiment Nae, Kota là, elle est comédienne. Kolanda est dans le bibongoté, namoni le bien on a une comédie. Oui. À le bien on a non, à Kota elle est dans le beliango, à le beliango oui, et là, Azana Bolingo, nande konae, mais pas ya kozala mwasi na mobali non nandimité bon nandi bon na yebite wana ta mususu baza couple to bokeli banka ba fleur peut-être d'abord dans couple ya c'est après non c'est qui baza couple to bokeli banka ba fleur pour na ndenge na yebeli ma fille chérie que je l'aime beaucoup, je l'aime vraiment trop nga be fille ya pano moi amour très poli, très même ce temps poli aza vraiment poli. Donc voilà, donc ceux qui est vraiment ya solo ninga lobeliwana na ndenge na landi ke baguna et tout ça bon tolani en vidéo ensemble ko bakaza mbale baguna et na toi na landi yana bigel mo ta bi baguna ye donc le baguna ye mais conseil na opesa que maman nga na opesa conseil tant que maman balobi protéger loko ya yo te mettez ma batute non na so vérité à étaler mobile nae parce que il y a des artistes et pas artistes. Faut protéger le courrier. Ceux qui vraiment bazana bolingo, solo qui barobala na kaïjo, à protéger mobile. Mité ma yabatu to ebiti. Ozo mona. Très bien. Donc en tant que maman, abattre la ceux qui est vrai, abattre la. Mais ceux qui est faux, asali mabe po ami yebité. Ami yebité kazo be ça va marcher na imoko. Oh. Parce que belle musuba lobrate belle musafa ndaka azo observer car la façon Zali Luna une belle dame, elle parle bien, elle s'exprime bien, donc voilà. Donc j'espère moi on a comprendre maman lobby. Donc ce qui est vrai, là ça va. Na beti le maboko. Mais ce qui est à lobby n'est qu'à par sentiment. Il y a un moment où on sait la sentiment. Sentiment ça diable. Sentiment ça diable. Vivre na bolingo so zuba. Moi na hôtel bom na bazupe na bakuna na zupe na bakute. Côté appelé Lionel Pena na zupe na bakute. Donc bah se protéger kaka. Bah notre gène. Bah notre gène bah se protéger. Voilà, merci à l'équipe vraiment, mesdames et messieurs, fidèles et tordants, vraiment, franchement, pour ce côté émission, mais bon, ça, on a des assises. Toi aussi, ça déjà émission, ton mon chité. La habitude de communication dans Souka, mais un message au pouvoir lancer, ma ministre sur en plus, il y a ma partisane de Nippo, but sur le côté, ma père, il y a Kilo. Non, parti dans le Congo, il est bien, ma communication sur le Congo, tout ça, na ba réunion na biso ba descente na biso na ba descente c'est belé oui vraiment président Kineki ko talaka rentrée scolaire yango ba na bazongi classe donc président Kineki ko tika ba bloco na ba kaina ba kisenso place ambassadeur na biso bina filé azalaka na makala na kauka donc azoki no mais na mona trop ba maman ba papa comme non tout na bango te
papa va lukaka déjà président biso azarami na souci ba maman parce que abiki papa lukaka papa soka pesi mbong papa ki mele masanga na ba makanguti mais maman soki ba pesi maman ozana souci andako vraiment ozana souci ke no mobali na nganda ya luka bongo ndenga na zui pa ya maître kazi awa na kende ko sala boina sala boina sala bo yango na bana toujours na nzambe abatelaka toujours son éminence maître kazi na likanti o ya zui ya ba maman ya kosunga ba maman ya kopesa bango ba fond pour ba banda commerce na bango vraiment en tout cas papa nzamba continue toujours ko pambola yo afongola o ekangami donc nyonso libota no donc eza toujours kitoko wana kopesa pe bambote kangai e pa ya VP na biso premier vice na vice président na biso pas tout monde beza patiro na pesa bambote bena madame na bisko zana bana na pesi deuxième vice Lodi Bote Kabote Carlo na pesa bambote bele bisko zali na pesi honorable na linga makas na elai fort azana associé à 7e bagarre honorable Jacques Droma mutu moko bien na pesi mbote na libota na mo bimba ce qu'on appelle ça mbote na ngai na continuer mbala moko oui na pesi mbote na bana na ngai Nélicia Malou la Maison Blanche je t'aime vraiment beaucoup Kevin Kadilou Kaka M les grands basketteurs du monde Stéphie à l'école mon olambela ngai donc so alembelinga donc tala santé maman déjà toujours bien toujours qui t'a raté moi déjà normal Tumba ma fille chérie ta maman t'aime vraiment beaucoup na pesi mbote belé bisko zali na bo santé je suis kage app binonyo surtout na pesi bino mbote bana nyo sa famille Toubadi vraiment na lingaka bino mingi na bosante bana charmante Toubadi Konde na matadi na Serge Konde na pesi no mbote belé na pesi mbote na yemoko docteur Bernard Yaedi en direct des États-Unis na bosante ya na nga beta na imana beta na vita do ya moko bien nono les Senjina na France na pesi bambote belé biso zali na bosante ya Douglas toujours na Paris na pesi bambote belé na zo continuer toujours ko pesa bambote na mosala nzamba solo mama Esther Toubadi maman prophétesse na pesi mbote belé na pesi mbote na prophète Konde Paulo Dominique na pesi mbote na mwana suka na biso Cédric Toubadi le ka 7e bagarre na pesi mbote bisika zali na lela effort magetu mutu makasi mais na pesi mbote belé bisika zali na pesi mbote na ba fanatique na nga nyonso les abakouk na pesi bino mbote famille bota na pesi bino mbote ya dina na ezala nini Dede TV na pesi bino mbote belé ya mama top watu na pesi mbote belé ya Gabriel Tumba na pesi mbote belé ya Via Queen Mada na pesi mbote belé ya Ebaka Taba couleur na pesi mbote belé ya oya ngai moko pesi tembaga Toubadi voilà pesi mbote belé na pesi beleke mbote belé bisika za bala pembe petit frère propre na ila fort voilà pesi mbote belé nazala na sebela leka comment soko solo ne 24 heures ba message dit moi au comme na bisaleli wana pona nini activé au comme na bisaleli wana pona nini voilà merci vraiment c'est un réel plaisir toujours merci na mwana na ngai Benjamin mais tela musala zo sala vraiment biso tozaka ka kuluna kende ko boma bato kende ko zo les chètes que no kata mutu mais tala jeune qu'il est asa mwana muke vraiment mais yo wana osala musala na ya ko zo ba image ya ko filmer ya ko sala boy voilà et ça raté que ce qu'on raté qui n'est loko moboy c'est l'effort au rattraper loko mususu vraiment ba jeune biso ya Kinshasa to bikuluna eza mabete mais ce qui va niature lisas ndeko makamabe poto lo babongo en tout cas to se protéger ba leki oyo bazana vie wana to banga nzambe to zonga na maboka baboti na biso to banzela ya nzambe luka nzela mususu to mona ba shaya mususu mona ye wana na bakulune bena mona ba wana victoire wana bakoma osala na bango basire bakoma ko sire na bango ba sapato kuma ba sapato voilà vraiment ozomona to tika biloko oya ko imiter o ngana koma lokola États-Unis na koma lokola France non nous sommes en RDC vraiment mboka fachi mboka na yo mboka na ngai to luka to sa na ngoma be pourquoi poto zwani na suka nango en tout cas na pesi mbote na bana Congo nyonso bana kilo ya Congo pe lisusu ya 7e baga na pesi na mbote belé vraiment en tout cas merci na yo pe le na ngai na linga ko mingi voilà rapide na linga ko mingi vraiment toujours bien accueilli surtout pas na yo c'est vraiment un plaisir merci na bino sobolandi émission lelo vraiment rien à dire parce que bino ba commenter parce que to linga bino ka bongo merci na mon équipe technique toujours na bino toujours na poto CP sabat na banda ko Jonathan Dario Benjamin Konda R9 Silva. Merci à mon équipe, on a passé merci à Weston Lema, on va la déf, on a France Nene Lelo, on a France Gillis Lemer, on a Irlande, on a nouveau étudiant.
merci tokotani mbala oze belé makampo ya leketivi tozongeli déjà bagag wana bomona déjà moi extrême OK et leketu na fivette balo ba français bio boyebi la suite vous s'abonner massivement leketivi zongi so ça pour ça pour jouer ça pour so kotana bagag au contacter numéro za na ba écran toko ya au petit ba formulaire au jouer même so jouaté même so jouaka ya ka toujours les bienvenus pour to fula pe ba misusu ba misusu ba ko ba ingrat ba misusu ba ko ba ingrat mais ba misusu pe ba reconnaître leketu pa na mobile ya pembe tokotani mbalo ko ya ciao. TV, pour plus d'actualités, abonnez-vous.